Seigneur Jésus-Christ. Yawe nzambe na nguya na tiki ebandelikino na suka ya prière oyo kati na maboko na yo. Yaka otambusa biso na nguya na yo. Na sengi makila na yo sécuriser biso du début à la fin. Tika ete présence na yo demeurer kati na biso. Nyonso oyo ezali ya yo te ezala mosika na biso au nom puissant de Jésus-Christ. Na beli puissance ya molimo mosantu ezala kati na bomoi na biso, kati na makanisi na biso, ebana kozwa contrôle ya toutes les choses et diriger biso na pokwa na lelo. Saint-Esprit de Dieu, yaka osala nguya na nzambe kati na bomoi na biso. O nyonso ezali ya nzambe te ezala paralysé, détruit au nom puissant de Jésus. Je ramène tout pensée captif à l'obéissance de la parole de Dieu et cela au nom de Jésus. Seigneur Jésus, glorifie ton Saint-Nom. La kombo na Yesu bondeli. Amen. Tozu la Bible na biso na Luc chapitre 4 verset 38 tina 39. Luc chapitre 4 verset 38 tina 39. La Bible déclare: en sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une violente fièvre, et ils le prièrent en sa faveur. S'étant penché sur elle, il menaça la fièvre, et la fièvre la quitta. À l'instant, elle se leva et le servit. Parole de l'Éternel. Nzambe apambola biso, Nzambe apambola yo na ngai. Bible elobi na biso ete Yesu akendaki epai ya Petelo, epai ya Simoni, akendaki na baninga na ye, na disciple na ye, akendaki epai ya Pierre, epai ya Simon Pierre oyo azalaki disciple na ye. Ntango akomi, Bible elobi na biso akutaki la belle-mère oyo azalaki bokilo ya Simon, azalaki malade, azalaki na fièvre. Bible elobi ete babondelaki Yesu, bayebisaki ye ete bokilo azali malade. Yesu apusanaki pembeni na ye, abondelaki mpo na ye, amenasaki fièvre wana, epui fièvre wana etikaki ye, elongwaki, akomaki malamu, atelemaki mpe abandi koservir Seigneur, abandi koservir bapaya oyo bazalaki kati na ndako. Lelo ezali mokolo oyo tobondelaka mpona ntina na bamalade, mpona ntina na bapasi nyonso oyo eza koderange bana na biso, eza koderange bandeko na biso, eza koderange babota na biso, esika nyonso oyo pasi ezali, oyo biso moko tokoki te. Yango wana tomemaka mikumba wana epai na Yesu, ete Yesu oyo azali Jehova Rafa abikisa biso, akangola biso na bamalade nyonso. Yango wana na pokwa na lelo tokopartage message oyo ete Yesu oyo abikisaki bokilo ya Pierre aza le même hier, aujourd'hui, éternellement, akangola biso esika nyonso bafièvre wana ekoti kati na bomoi na biso oyo ezopesa pasi, oyo moyen to glorifier ye eza te, moyen to servir ye malamu eza te. Yango wana tokobelela Yesu ndenge bantu oyo bapresentaki malade epai na Jésus, et asaprochaki, atouchaki ye pe apesaki guérison kati na bomoi na ye, amenasaki fièvre wana. Yango na biso pe tokobondela epai na ye, tokoyebisa ye ete aya kati na bandako na biso, atala esika nini maladi oyo ezali, biso to présenter ba situation na biso ndenge bato oyo pe bapresentaki maladi na bango epai na ye, ete Yesu aloba liloba moko po ete biso toyeba koglorifie ye. Bible elobi ntango maladi wana abikaki, atelemi, abandi koservir bango. Yango wana soki sante eza malamu te, soki ndeko aza malamu te, ndenge nini okoglorifie Yesu malamu, ndenge nini okosepela, ndenge nini okobanda kotatola monene na Nzambe. Ata okoki kosala yango na motema, okozala toujours fatigué, okoloba ete banda na bandi kobela maladi oyo, moyen akende église eza te, moyen asala likambo boye eza te, moyen oyo adore malamu eza te. Yango wana tokosenga grâce ya Nzambe etouche biso esika nyonso maladi wana ezali, ezala mpona biso moko, ezala mpona bandeko na biso bazali malade, ete ntango Nzambe akobikisa, akomanifeste puissance na ye, toyebana kotémoigner, toyebana koglorifier ye, toyebana koservir ye na esengo nyonso. Tosenga merci na nyonso oyo Nzambe asaleli biso na poko, aprepare mpona biso na pokwa na lelo. Tosenge merci epai na Nzambe, tobondeli au nom de Jésus.
Éternel, mon Dieu, mon roi, papa, na komisi pe na pamboli po etozali nzambe malamu. Merci Seigneur Jésus pour la parole na yo aussi kopesa biso na pokwa na lelo. Yahweh, la Bible déclare, il envoya sa parole et la parole est guérie. Message oyo pesi biso Seigneur Jésus. Ndenge yo kotaki na ndako ya Simoni Pierre, tu n'as pas changé. Lelo pe okoki kosala yango na mabota na biso, na bavi na biso, na bandeko na biso o bazali malade, po etoyeba na kobikisa biso. Pour être Bible bengio Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit toutes nos maladies. Yango to Seigneur, merci Seigneur Jésus pour la guérison miracle oyo coopérer na pokwa na elo kati na ba santé na biso. To Seigneur merci et pa ina nzambe na kombo na Yesu. Amen. Tobanda ko remercier nzambe oyo abateli biso banda tongo kino na moma oyo. Na tango toza na grâce ya kobelela ye. Mais misusu baza na bopito, misusu bakufi, misusu bakoki kuta ata koloba te. Mais tosenga nzambe merci pour na mabota na biso na nyonso ye asali. Tosenga ye merci au nom de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, papa, na kumisi pe na pamboli yo, na eko adoré yo liboso na banzambe nyonso pe na bakombo nyonso. Merci Seigneur Jésus pour ton amour infini. Yo aussi kobatela biso kobanda tongo kino na moma oyo. Mutu mosusu azali te bobele yo le roi des rois, l'unique et le véritable Dieu. Adonai, Elohim, El Shaddai, qui est comme toi, Jéhovah Rapha, le Dieu qui nous guérit, Seigneur Jésus. Na eko adoré yo, na eko exalté yo, na eko glorifié comme na yo. Na lobi ete ozanzambe malam. Merci Seigneur Jésus pour notre souffle de vie. Merci Seigneur Jésus pour notre santé malam. Merci Seigneur Jésus pour notre miracle na yo. Merci Seigneur Jésus pour notre protection. O bateli mabota na biso, o bateli bana na biso. Ata bisika o maladi ezali nzambe yo préserver biso. Motote asili kokufa kati na yango po ete yo zalaki kati na biso mokolo mobimba. O renouveler bonté pe fidélité na yo envers nous. Yango na tozali reconnaissant, toza kote tato la monene na yo pe tolobi ete oza nzambe malamu. Merci Seigneur Jésus na oyo sali na mokolo ya lelo kati na mabota na biso. Merci le roi des rois. Banda kosimilie liboso na nzambe, senga bolimbisi epai na yo. Masumu mosusu ememaka maladi kati na bomoi na biso, kati na bana na biso, kati na mabota na biso. Tosenga nzambe bolimbisi esika nyonso oyo toofansaki kombo na ye, oyo tosalaki volonté na ye te. Tosenga bolimbisi epai na ye na kombo na Yesu. Éternel, mon Dieu, mon roi, papa, na ye epai na yo na moma oyo kosimilier devant le trône de grâce pour obtenir miséricorde. Na sengete o limbisa ngai pe libota na nga mobimba. Seigneur, limbisa bana na ngai, limbisa mobali na nga, limbisa bandeko na ngai, limbisa ngai moko. Na o nyonso ya masumu toyebaki kosala na mokolo ya lelo, na sengete yo pardonner biso. Yahweh, peut-être source ya maladi na biso ezali à cause du péché. Yango na te tozali frappé, diable a eu pouvoir ya ko toucher ba santé na biso, ya ko toucher bandeko na biso. Tozo senga miséricorde na yo, o pardonner biso Seigneur na ba acte nyonso mauvaise o toyebaki kosala, na ba comportement na biso Seigneur to bangaki yo te, to tambolaki na lolenge esengeli te. Yango na pokwa ya lelo tosengi o pardonner o nyonso ezalaki ya mabe, o nyonso ya méchanceté, ya kindoki kati na bomoi na biso na mabota na biso, o nyonso ya ba péché héréditaire o bakoko na biso bayebaki kosala, ba détournaki biso Seigneur na nzela na yo, tosambelaki banzambe mosusu. Lelo tozali frappé na ba maladie o ya Égyptien, tosengi ete yo limbisa biso. Seigneur Jésus, pardonne-nous na o nyonso biso moko toyebaki kosala, kati na lokuta, kati na kimoyibi, kati na kindumba, kati na maloba mabe, kati na murmure na critique. Seigneur Jésus, pardonne-nous. Tika makila na yo eba na ko purifier corps, âme, esprit na biso. Et sanctifier biso Seigneur. Nous allons justifier, laver, sanctifié par le sang de Jésus. Sokola pe bana na biso na makila na yo, sokola mibali na biso na makila na yo, sokola bandeko na biso na makila na yo. Tozala pure devant ta face, car la Bible déclare que tu t'appelles les dieux 3 fois saints. Tika ete na butu na lelo, tango biso toza kopusa na epai na yo, ete tozala justifié, lavé, sanctifié par le sang de Jésus-Christ. Sokola banda kuna biso, sokola mabota
libota na biso esika nyonso oyo masumu ekotaki oyo komema condamnation ya malade tosengi makila na yo ebanda kopurifie esanctifie bandako na biso esanctifie bavi na biso epurifie nyonso tout autour de nous tozala sans tache sans ride à cause du sang de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ, merci le roi des rois, merci le Seigneur des seigneurs. Totiki bomoi na biso na maboko na Nzambe tomitiki na maboko na ye Seigneur Jésus azwa contrôle ya situation nyonso ebandeleki no na suka ye moko nde adirige tika bapareil tika ndako na yo tika libota na yo na maboko na ye ete ye nde atambusa biso na pokwa na lelo. Saint-Esprit asala miracle na kombo na Yesu tobondeli na le nom de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, papa, naye pai na yo dans le nom puissant de Jésus-Christ. Naye kobele la yo po etozali nzambe malam. Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit toutes nos maladies. Jésus-Christ, le nom qui est au-dessus de tout nom. Dans ton nom, tout genou fléchisse, toute langue confesse que tu es Seigneur. Naye kobele la yo, Seigneur Jésus, ete ozala nzambe na biso. Obanda pe osukisa na biso na mokolo ya lelo. Tango tozali kobele la présence na yo, papa, ose manifester puisque aux Nzambe oya lobaka ete tango nyonso tobelelaka ye ya yokaka pe ayandolaka yango toyekobelela kombo na yo kombo na lobiko kombo na miracle ete na butu na lelo oyeba kotouche oyeba na kosauve oyeba na kogeri kokonsole Seigneur Jésus yango toza kobelela yo eyawe ezala kati na biso. Saint-Esprit de Dieu, glorifie le nom de Jésus-Christ, opère des miracles et des prodiges, que tous ceux qui ne confesse pas le nom de l'Éternel à cause de la présence du nom de Jésus. Nyonso ezala paralysé au nom de Jésus. Nyonso ezala détruit au nom de Jésus. Nyonso ezala renversé au nom puissant de Jésus-Christ. Toza ko frapper d'aveuglement, d'égarement et de surdité tous les agents du monde du ténèbre. Tozali ko frapper bango maintenant par l'aveuglement au nom puissant de Jésus-Christ. O nyonso bakoki ko contrôler biso, o nyonso bakoki ko attaquer biso, bazala frapper de paralysie au nom puissant de Jésus. To briser contact nyonso avec le monde des ténèbres dans le nom de Jésus-Christ. To sengi reine et ensemble et demeurer na bandako na biso et demeurer na mitema na biso et bandelikino na suka présence et ensemble et se manifester puissamment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus. Merci le roi des rois. Merci l'unique et le véritable Dieu. Merci Seigneur Jésus. Amen. Bible lobina biso na Luc 4:38. En sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une violente fièvre et ils le prièrent en sa faveur. Talanda kunayo, talalibota nayo, belela Yesu, ayape na kati na libota nayo. Akota esika nyonso oyo maladi wana azali. Soki aza na hôpital, soki aza na ndako, soki aza esika nini. Bible lobi ayaki epai ya Simon, amonaki maladi wana epi babondelaki ye, ayeba na kobikisa ye. Belela Yesu ayakati na libota na yo. Banda kotalisa ye maladi na yo. Banda kotalisa ye situation na yo. Banda kosenga ye a délivrer, a guérir. Esika nyonso maladi ezali. Tobondeli au nom de Jésus-Christ. Éternel, mon Dieu, mon roi, papa. Na ekobelela yo, Seigneur Jésus. Car la Bible t'appelle Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit toutes nos maladies et nos infirmités. Na belelio na butu na lelo, Seigneur. Tika ete oya kati na ndako na ngai, okota kati na libota na ngai, okota esika nyonso oyo ba maladi bazali. Oh Seigneur Jésus, ndenge okotaki na ndako ya Simon, ndenge omonaki malade, Seigneur otika kapamba te, tango yo yaka ya la vie, yango na biso pe toza kobe la présence na yo, kati na bandako na biso, esika nyonso oyo maladi ebombami, esika nyonso oyo maladi ekoti, ezala na mikuwa, ezala na makila,
nguya ezala o nanu to détecter yango te tobeleli yo Seigneur Jésus malade nyonso eza kotungisa bomoi na biso toye kose présenter liboso na yo toye kosenga grâce pe faveur epai na yo toye kosenga délivrance epai na yo oza nzambe oyo aza na nguya ya kobikisa biso na bamalade nyonso oyo eza kotushe bana na biso oyo eza kotushe mibali na biso oyo eza kotushe biso moko oyo eza kotushe baparent oyo eza kotushe bandeko na biso esika nyonso oyo malade ebombami esika nyonso oyo pasi ezali nga na ye koprésente yo Seigneur Jésus po ete yo oza na solution yo oza na guérison yo oza na santé yo oza na miracle nabeleli yo Seigneur Jésus okota kati na libota na nga esika bamédecin baéchoué esika bamarkisi ezosala te nasengi Jehova Rapha nasengi Jésus-Christ de Nazareth le nom qui est au-dessus de tout nom Seigneur Jésus yaka oyo bana kobikisa yaka oyo bana kotouche maladi oyo ezosila te maladi oyo ezangi solution maladi oyo ezali héréditaire ezopase de génération en génération maladi oyo ezangi kombo nabeleli yo na pokwa na lelo yaka Seigneur Jésus esika mikuwa ezosala pasi esika baposo eza kobeba esika santé eza susu malamu te esika respiration eza susu bien te esika bana baza koloba te esika baza kotambola te oh Seigneur Jésus esika infirmité evandi nabeleli yo na pokwa na lelo esika aveuglement ekoti esika tension emati esika mot de tête ebombami nabeleli yo l'homme de Galilée esika mabumu ezosala pasi esika mikongo ezosala pasi esika mikuwa eza koswa Seigneur Jésus bato babandaki koya na bamaladi na bango epai na yo bango nyonso bazalaki guéri yango wana biso mpe tobeleli yo kati na bandako na biso esika nyonso oyo maladi ezali okangola biso na butu na lelo otouche biso na butu na lelo oguérir biso na butu na lelo ata bandeko na biso baza misika ata baoyo baza na bambeto na bopito tosengi grâce ya Nzambe tosengi faveur ya Nzambe ndenge babondelaki yo na ndako ya Simone baye kosenga ete osimba obikisa osauver oguérir oh Seigneur Jésus ne garde pas silence lève-toi l'homme de Galilée kita na bandako na biso kita na mabota na biso kota na banzoto na biso esika nyonso malade ebombami biso tobeleli yo oyeba na kotouche biso oyeba na koguérir oyeba na kosauver oyeba na kodélivrer merci Seigneur Jésus merci le roi des rois merci l'unique et le véritable Dieu Papa aux Nzambe Maman. Josué Ésaïe 53 verset 5 la Bible déclare mais il était blessé pour nos péchés brisé pour nos iniquités le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Tobandi kobela le sang de Jésus balobi ete ya akufaki mpona biso masumu oyo ezalaki mpona biso ye azwaki yango châtiment condamnation pasi oyo ezalaki mpona biso ye azwaki yango apesaki biso kimia tozosenga ete Yesu oyo apesaki biso kimia apesa biso kimia na moma oyo kimia esika pasi nyonso ezali makila oyo ebimaki na bapota na ye ekota bisika nyonso maladi ezalaki mpo epesa guérison epesa kimia tobondeli na message oyo au nom de Jésus ete Yesu apesa biso kimia makila na ye ebanda kokota na bakor âme esprit na biso na bandeko na biso oyo bazali malade epesa guérison au nom de Jésus tobondeli au nom de Jésus. Éternel, le Dieu tout-puissant, merci Seigneur Jésus, na ye epai na yo na pokwa na lelo po ete yo za Nzambe oyo bikisaka. Bible lobi na ngai ete mais il est blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix. Seigneur Jésus, yo zwaki o te kumba na biso, ozwaki masumu na biso, ozwaki condamnation na biso, quelle que soit source ya maladi oyo, soki ezalaki na nzela ya ba iniquité, soki ezalaki na
nzela ya péché, soki ezalaki na nzela ya erreur, ya banvoutema, yo zwaki yango, po ete biso tozala en paix, po ete biso tozala en bonne santé, po ete biso tozala malamu, yango na pokwa na lelo, nga nazosenga, na nzela ya makila na yo, oyo ebimaki na bapota na yo, ebanda na kokota, na corps, na âme, na esprit na ngai, ya bana na nga, ya bandeko na nga, esika nyonso bamaladi bazali, makila na Yesu ebanda na kokota, pona komema kimia, pona komema guérison. Seigneur Jésus, que ton sang précieux ebanda ko circuler kati na banzoto na biso, ebanda na ko localiser source nyonso ya maladi wana, ebanda na ko détruire yango au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tobeli makila na Yesu, ekota na bantraille, ekota na bavene, ekota na mikuwa, etambola banda na mutu kino na makolo, e paralyser puissance nyonso ya malade, ebanda ko engloutir ba virus nyonso, ebanda ko engloutir ba venin, ebanda ko engloutir ba myome, ebanda ko engloutir aveuglement, ebanda ko engloutir pasi nyonso ebandaki kozala na biso. Le sang de Jésus est neutralisé, force nyonso ya malade, microbe nyonso ezala détruit par le sang de Jésus, ezala anéanti par le sang de Jésus. Parti nyonso ya nzoto na biso oyo ekufaki ezwa makila na Yesu ezonga en vie au nom de Jésus. Le sang de Jésus-Christ, le sang de l'agneau de Dieu, le sang de Jésus. Bible lobi, c'est par ces meurtrisseurs que nous sommes guéris. Tobeli puissance ya makila na Yesu po epesa biso guérison. Esika nyonso oyo maladi evandaki, oyo kisi ezosala lisusu te, oyo puissance esesili, oyo infirmité ekangi, makila na Yesu ebanda na ko débloquer, makila na Yesu ebanda na ko nyolosa mikuwa, makila na Yesu ebanda na ko débloquer ba situation nyonso oyo ekangama, mabumu oyo ekangama, makila na Yesu ebanda na ko sala ba myome oyo evanda, ba tension oyo ezomata ezokita, bato ya sucre oyo eza stable te. Le sang de Jésus, le sang de l'agneau de Dieu ebanda na ko kata, ebanda na ko bebisa puissance nyonso ya malade, source nyonso ya malade ezala neutralisée par le sang de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus, merci le roi des rois. Banda komela makila na Yesu, makila na Yesu ezali makila na bomoi. La Bible déclare dans le sang il y a la vie. Ce qui biso tozala makila o ya malade, makila o eza infecté, makila o ya ba parents na biso to hérité, ba maladie héréditaire eza transmis par le sang. To mela makila na Yesu ekota kati na biso, makila nyonso oyo ezali héréditaire ezala susu na nguya mokote, makila na Yesu ezwa esika kati na bomoi na biso. To bondeli mela makila na Yesu, melisa bana na yo, melisa ndeko na yo nyonso o aza malade, makila na Yesu ebanda ko travailler kati na ye pona kopesa guérison au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus pour l'œuvre de la croix. Merci Seigneur Jésus pour la puissance ya makila na yo. Ngai pe nazako mela makila na yo Seigneur Jésus. Ce qui na hérité ki makila ya ba parents na ngai, ya ba koko na nga, oyeza makila ya ba malade ndenge na ndenge, ezali transmis la makila o ya mabe. Seigneur Jésus, le longa nazo mela le sang de Jésus. Nguya makila na yo ezala remplacer maintenant kati na makila o ezalaki ya ngai, o ezalaki ya ba parents na nga, o na héréditaki ba malade nyonso oyo wuta de génération en génération ekotaki kati na nzoto na nga pona botamaki na nzela ya papa pe ya mama. Yango na moma oyo lokola nga na ndimeli yo comme Seigneur et Sauveur, na beleli puissance ya makila na yo. La Bible déclare il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu à tous ceux qui l'ont reçu. Lokola nga na ndimeli yo nakomi mwana na Nzambe, tika makila ya mwana na Nzambe ekota na bavene na nga. Naza komela le sang de Jésus, na melisi bana na nga le sang de Jésus, na melisi mobali na nga le sang de Jésus, na melisi bandeko na nga le sang de Jésus. Oyo nyonso aza malade kati na libota na nga, na melisi le sang de Jésus. Makila na bomoi, makila epesaka guérison ebanda na kokota esika nyonso
nyonso to héréditaki ba malade na kombo na Yesu. Puissance ya makila na Yesu et arrêter ba maladie héréditaire, ba maladie opiniâtre, ba maladie démoniaque au nom de Jésus. Makila na Yesu ekota esika nyonso to héréditaki makila ya ba sorcier na kombo na Yesu. Makila na Yesu ebanda na kosala, ebanda na ko travailler, ebanda na ko purger o nyonso ezalaki ya diable ezasuna esika te kati na makila na biso po ete biso tomeli le sang de Jésus, le sang de l'agneau de Dieu ekota kati na biso dans le nom puissant de Jésus-Christ. Na kombo na Yesu. Amen. Na tango toza ko briser ba lien nyonso ya malade oye connectaka biso banda ko kata ba lien wana par le sang de Jésus. Papa na bino abelaki cancer, yaya na bino abeli cancer, yo po komi menacé na cancer. Malade nyonso oyo ezalaka kati na libota na bino, oyo ezalaka transmis air nyonso, kata lien wana par le sang de Jésus-Christ. To bondeli au nom de Jésus. Éternel, dans le nom de Jésus. Naye epai na yo, Seigneur Jésus. La Bible déclare, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Seigneur Jésus. Et si ka nyonso, balien libota nanga, oye kanga kamutu nyonso, oye abota mina libota wana, côté ya mama, côté ya papa, balobi ete soki obota mina libota wana, il faut belle attention, il faut belle diabète, il faut belle maladie ya minu. Seigneur Jésus, nazako belle la yo, nabutu na lelo, esika nyonso ba maladie héréditaire e bombami, esika nyonso ba diabète e vandaka, esika nyonso ba tension e bombamaka, esika nyonso ba kyste ba myome e bombami, esika nyonso cancer e bombama, atana ne monanité, na nzoto nanga, na nzoto ya bana nanga, mais na pokwa na lelo, nga nazako briser lien wana, oye kendaka de génération en génération, au nom puissant de Jésus, nako kufa na ba maladie ba koko nanga te, au nom de Jésus, et kozwa bana nanga ite, au nom de Jésus, et kozwa mobali nanga ite, au nom de Jésus, nazako briser lien nyonso ya maladie héréditaire, et katana na momo ilanga, au nom puissant de Jésus-Christ, oyo nyonso uta na première génération, ezalaka transmis par le sang, nazako kata hémorragie wana, au nom de Jésus, lien nyonso ya maladie ya mabe, oyo kotaka na momo inabiso, na kati yango na butu na lelo, dans le nom de Jésus, bana nga bakobela maladie héréditaire te, bandeko nanga bakobela maladie héréditaire te, mobali nanga bakobela maladie héréditaire te, nazako briser ba lien wana, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus, merci les rois des rois. Bandako détaché, amen ayo. Na prison nyonso ya malade, bandako détaché âme ya bana na yo, bandako détaché âme ya bandeko na yo, o nyonso azali malade, bandako détaché âme na ye, bandako séparé ye, bandako longola ye, esika nyonso o basi bakotisaki, o eza prison ya bato cancéreux, bakotisi ye wana, o eza prison ya bato tension, bakotisa ye wana, o eza prison ya bato diabète, bakotisa ye wana, bandako bimisa, ba âme, détaché bango, bimisa bango esika nyonso oyo bakotisa bango na kombo na Yesu. Tobondeli au nom de Jésus. Éternel, dans le nom puissant de Jésus-Christ, nazali kobonde la epai na yo, Seigneur Jésus. Yo Zanzambe, la Bible déclare, tu es venu libérer les captifs, rendre libres les opprimés. Et si kanyoso malade kangi biso captif, et si kanyoso diable kangi ba santé na biso captif, atie yango na ba prison ya ndenge na ndenge, likolo ya kombo na yo, biso toza libéré. Osopa ki makila na yo, potoza la racheter. Yango na tango nazako déclarer, esika nyonso âme na ngai ezali, ya bana na ngai ezali, ya mobali na ngai ezali, ya bandeko na ngai ezali, quelle que soit la prison, nazako ordonner yango, ezala détaché maintenant, au nom puissant de Jésus, ezala libéré maintenant, au nom puissant de Jésus, na prison nyonso ya malade, o bakotisa kabiso, na kombo na Yesu, nazako détaché bana na ngai, nazako détaché mon
mobali nanga naza komi détaché au nom puissant de Jésus-Christ. Prison nyonso ya première maison, prison nyonso ya famille naza ko détaché bomo inanga dans le nom de Jésus. Esika nyonso batia bomo ya moto nyonso ya libota wana balobi ete yo ko s'échapper te, yo faut kota na prison ya cancer, yo faut kota na prison ya tension, yo faut kota na prison ya diabète. Tozako bimisa bandeko na biso au nom de Jésus. Tozako libérer bango au nom de Jésus. Tozako détacher bango au nom de Jésus. Corps, âme, esprit, ya bana na biso, ya biso moko, ya bandeko na biso, ezala détaché au nom de Jésus. Ezala libéré au nom de Jésus. Soki ezala mutu moko, asa mema ki ba parti ya nzoto na biso, na monde des ténèbres, et en boko banganga, na maboko ba magicien, na kombo na Yesu, esika nyonso ba mema ki yango, nazako récupérer yango au nom de Jésus. Nazako détacher yango, na sika nyonso bakanga yango au nom puissant de Jésus-Christ. Na homme fort, femme forte, enfant fort, yaba famille, esika to vandi, na kombo na Yesu, oya kanga kaba santé ya batu, oya contrôla kaba santé ya batu, azala détaché maintenant, kati na bomo inabiso, au nom de Jésus, to séparer yo, par le sang de Jésus, okoyi ko contrôler lisusu, ba santé na bisote, ozasu na pouvoir, yakobe bisa banzoto na bisote, au nom de Jésus, car nos corps sont les temples du Saint-Esprit. La Bible déclare, celui qui détruit les temples de l'Éternel, Dieu les détruira. Au nom de Jésus, tozako séparer banzoto na biso, esika nyonso bakenda kokanga yango, esika bakotisa yango, yabana na biso, tozako détacher yango, na maboko na bango, na ba prison na bango, au nom de Jésus, au nom de Jésus, to récupérer ma kolo, to récupérer ma boko, to récupérer misu, to récupérer banzoto, to récupérer bantraille, dans le nom de Jésus, pour la bano balobakate, to récupérer ma langue na bango, o ezala ki lié, tozako délié yango, au nom de Jésus, pour la bano bakweyaka, to récupérer ma sagesse na bango, intelligence na bango, o nyonso ezali intuition na bango, na kombo na Yesu, tozako récupérer ma ame nyonso, oye kendaka, tango mwana zo piqué crise, balingi bayiba ame ya mwana, to arraché yango, na maboko ya homme fort, oya yaka kokanga, na le nom de Jésus, to botoli yango na maboko ya bango, au nom de Jésus, bana bazo tambola te, esika nyonso bakangi makolo, to récupérer yango, au nom de Jésus, ba tension ezo matezo kita, to récupérer ya biso, na kombo na Yesu, to zako zwa, ba parti nyonso ya nzoto na biso, oyo diable azwaki, po a utiliser yango, po a détruire yango, po a tia na prison, biso to souffrir, to zako récupérer yango, to zako détacher yango, na maboko na bango, na banzungu na bango, na milangi na bango, na kombo na Yesu. Merci Seigneur Jésus, merci le roi des rois. Amen. Tozongi na Luc, chapitre 4, verset 39. La Bible déclare, s'étant penché sur elle, il menaça la fièvre, et la fièvre la quitta. À l'instant, elle s'éleva et les servit. Natango toza kokende ko menacer ba fièvre wana, ko menacer malade wana, ko pesa yango ordre elongwa na nzoto. Menacer yango, Bible lobi Yesu a menasaki fièvre wana. Menacer fièvre wana. Banda koloba na fièvre a partir ya lelo. Na pesi yo ordre bima na nzoto ya mwana nanga. Bima na nzoto na ngai. Kende bisika bikauki. Bima na nzoto ya mobali na ngai. Tanga kombo ya malade wana. Pesa yango ordre. Menacer yango. Et libérer corps, âme, esprit. Au nom de Jésus. Tobondeli na kombo na Yesu.
Éternel, mon Dieu, mon roi, papa, na yeko bondela la pokwa na elo Seigneur, pona tina la ba santé na biso. Yo zanzambe obongwa na kate. Yesu oyo biso tondimi, oyo azakati na biso, oyo amenasaki fièvre, oyo ezalaki na nzoto ya bokilo ya Pierre. Na tango biso pe tozako menase. Fièvre nyonso eza na kati ya banzoto na biso. Malade nyonso eza na kati ya ba famille na biso. Malade nyonso elelisaka bomoi na biso. Na kombo na Yesu, nazako menase yango dans le nom puissant de Jésus. Et bandako bima maintenant au nom de Jésus. O nyonso ezopesa pasi na banzoto na biso. Allez bima maintenant au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Maladie, attention. Tozako ordonné yo. Prends tes bagages. Libère maintenant au nom puissant de Jésus. Que tout esprit qui est derrière cette tension et bandako libéré au nom de Jésus. Maladie à diabète. Tozako ordonné yo. Par le nom qui est au-dessus de tout nom. Allez, sors maintenant au nom de Jésus. Maladie épilepsie. Prends tes bagages et libère au nom de Jésus. Infirmité. Libère au nom de Jésus. Malade nyonso oye kotaka na mikuwa tozako ordonné yo. O libéré mikuwa au nom de Jésus. Aveuglement tozako ordonné yo. Libéré ma misu na biso au nom de Jésus. Sourdité tozako ordonné yo. Libéré ma toyi au nom de Jésus. Malade nyonso ya diabète. Libéré ma kila na biso au nom puissant de Jésus-Christ. Pasi nyonso ezalaki na banzoto na biso. O ezalaki na bandeko na biso. Tozako ordonné yango. Ebandako libéré. Ebandako kende. Bisika bikauki. Nzoto na biso eza temple na molimo mo santo. La Bible déclare, vos corps c'est le temple du Saint-Esprit. Et saint. Et vous êtes saint. Au nom de Jésus. Et non comme mon côté impureté. Et kokiko vanda. Et non comme mon côté apasi. Et kokiko vanda. Puisque Jésus a sa somba kibiso. Na makila na ye. Nazako ordonné. Malade nyoso. Virus nyoso. Oye vandaka. Mamiome. E bandako bima. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. E bandako libéré. Ma pandicite. Ma kyste. E bandako libéré. Na kombo la Yesu. Ma fièvre. Oye melasakabana. E bandako libéré. Libéré misu na bango. Libéré ma zolo na bango. Libéré ma gorge na bango. Libéré ma boumou. Libéré mi Congo. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et le konyoso o etambola kana banzoto na biso. Bandako ordonné yango. Lobana eloko wana e bandako bima na nzoto na yo. Au nom de Jésus. O komisaka o pe mambukuse. Bimisa yango la kombo na Yesu. O etaka étouffement. Bimisa yango au nom de Jésus. O etambola kana nzoto. O bimisaka ba bouton. Bimisa yango au nom de Jésus. Tozako menacé. Oyo nyonso touchaka ba pona biso. E bandako libéré au nom de Jésus. Ba vene nyoka nyonso. E bandako libéré au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. O nyonso etambula kana banzoto ba. O etambula kana libumu. E bima na butu na lelo. E bima na butu na lelo. Au nom puissant de Jésus-Christ. O ekotaka. E komisaka batu na koma. Tozako ordonné yango. Et libéré au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Merci, le roi des rois. Tous Proverbe, chapitre 8, verset 35. La Bible déclare, car celui qui me trouve a trouvé la vie, et il obtient la faveur de l'Éternel. Car celui qui me trouve a trouvé la vie, et il obtient la faveur de l'Éternel. Banda koloba. Ete nzamba lobi muto ya kotrouve a trouvé bon moi. Eloko nyonso oyo ese kufaki kati nanga. Lokola nga na trouvé Jésus. Eloko wana ekoma bon moi. E banda ko vivre. Guérison ekota na nzoto nanga. Banda ko témoigner yango yomoko. Obondeli au nom de Jésus.
Merci Seigneur Jésus-Christ. Aux Nzambe malamu. La Bible déclare, car celui qui me trouve a trouvé la vie et il obtient la faveur de l'Éternel. Si qu'a été faveur ya Nzambe, ezalakati na bomo inanga, on a trouvé yo Seigneur Jésus. Et on a trouvé yo Jova Rafa. Lokola ngana trouvé yo na butu na lelo, lokola ngana beleli yo, lokola yo okoti na ndako nanga, okoti na libota nanga, ngana zu faveur epai na yo. Bible lobi oyo a trouvé vie au nom de Jésus. Parti nyonso oyo ekufaki, parti nyonso oyo ebebaki, ebanda kozwa guérison, ebanda kozwa vie dans le nom de Jésus, car c'est la parole de Dieu. Celui qui me trouve a trouvé la vie au nom de Jésus. Ngape na trouvé Yesu. Yesu ya bikisaka, Yesu ya sekwisaka, Yesu ya kangolaka. Bomo yekota kati nanga, ekota na bana nanga, ekota na bandeko nanga, ekota na libota nanga. Motonyo sans malade, nous avons présenté au Jésus. Nous avons trouvé Jésus, c'est lui qui donne la vie. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Dans son nom, tout genou fléchisse, toute langue confesse. Il est Seigneur. N'a présenté Jésus. Et si kanyo soye sakotaka, bomo yekoti, au nom de Jésus. Alobi a trouvé vie, a eu faveur dans le nom de Jésus-Christ. Tobi ka la faveur yanzambe, tobi ka la faveur yanzambe. Et si kanyo so malade bom mamaki, bomo ekota, parti nyoso ekufaki, ebandako fonctionner, ezonga normal, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Balangue ezala délié, aveuglement ekweya, surdité ekweya, ba tension ezonga normal, ba parti nyoso sala, infirmité ekweya, au nom de Jésus. Paralysie ekweya, au nom de Jésus. Ba mot de tête disparaître, au nom puissant de Jésus, car nous avons trouvé celui qui donne la vie. Merci Seigneur Jésus pour ta promesse. Merci le roi des rois. Amen. Tozi, Proverbe 18. Psaume 18, pardon. Psaume 18, verset 38. La Bible déclare, je poursuis mes ennemis, je les atteins et je ne reviens pas avant de les avoir exterminés. Ezala ba maladi mususu eutaka epai ya ba ennemi. Lokola biso tozi faveur to trouver Yesu abikisi biso. Na tango tozo telema kolanda ba ennemi. Bao bayaka ko déposer maladi wana. Bao ba programme ka ba maladi wana. David alobi, je poursuis mes ennemis, je les atteins et je ne reviens pas avant de les exterminer. Banda kolanda esika nyoso maladi wana euti. Kanga mutu wana zongisila ye maladi na ye, détruire ye au nom de Jésus. Kota esika nyoso maladi wana ezalaka, panza yango balobi ete ekoze bako ezala exterminé na kombo na Yesu tobondeli. Na kombo na Yesu tozali kobe la puissance ya Nzambe landa o nyoso asalaka yo mabe na kombo na Yesu. Éternel Seigneur Jésus, na ye epai na yo na pokwa na lelo oza Nzambe o babengi ete tu es le juste juge. Yo monaka bisika nyonso eza na volonté na yo te ete biso tozala malade, puisque yo lobi tu souhaites que nous soyons en bonne santé, de prospérer comme l'état de nos âmes. C'est l'ennemi qui vient déposer la maladie. Na kombo na Yesu, mutu nyoso ya prépara ki malade, mutu nyoso ya boaka ki malade, mutu nyoso ya injecta ki malade, eza na sena pongi, ayeko tuba tonga, ayeko lesa biloko, ayeko melisa, esika nyoso malade ekotaki, mutu nyoso aza responsable. David alobi, je poursuis mes ennemis, je les atteins au nom de Jésus-Christ. Que la puissance du Saint-Esprit ebandako poursuivre o nyoso yaka kotika malade na kombo na Yesu. Esika nyoso yako se retrouver, esika nyoso yako kima na zako landa yo dans le nom de Jésus. Na zongi selio maladi na yo au nom puissant de Jésus. O yaki ko déposer na bana nanga, o déposer na nzoto nanga, o déposer na mama, o déposer na mobali nanga, na
Nazako zongi selayo yango. Au nom puissant de Jésus-Christ. O nyoso aza ennemi. Esika nyoso yo ozali. Ozako préparer malade. Ebeta na ndaku na yo moko. Ekokisama na nzoto na yo. Au nom puissant de Jésus. Nazako landa yo. Esika nyoso bosalaka ba réunion. Ndenge nini ya kobebisa ba santé. Ndenge nini ya kokotisa malade. Na kombo na Yesu. Moto na Nzambe. Ebanda ko exterminer bino. Ebanda ko anéantir bino. Ebanda ko consumer bino. Au nom puissant de Jésus. Ba onyoso batindaka malade. David alobi, je ne reviens pas avant de les avoir exterminés. Na kozonga te, ceux qui n'a exterminé binote. Au nom de Jésus, na beli les feux dévorants, les feux de l'Éternel. Ebanda ko consumer, ebanda ko calciner, ebanda ko brûler. O nyoso atindaka malade, azala consumé par le feu, azala brûlé par le feu, azala consumé par le feu. Au nom de Jésus, car l'Éternel exerce son jugement par le feu. Ezikisa biloko nyoso, bastatu nyoso, biloko nyoso oyo représentaka biso na monde des ténèbres. Ezala bastatu mususu soki babeti liboko yoyoki pasi, soki batie tonga na misu bandi pasi, tozako détruire yango au nom de Jésus. Panza biloko na bango, panza bakisi na bango, moto na Nzambe et consumé, et calciné, et détruire, exterminé. Batu nyonso ba préparaka malade au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bauta na famille, bauta na quartier, soye babangote, comme bazaba ennemi, na kombo na Yesu, bazala détruit, bazala exterminé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus. Merci les rois des rois. Amen. Totangi 1 Corinthiens chapitre 4 verset 20. La Bible déclare, car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Royaume ya Nzambe, ezakaka ya malobate, mais se manifestaka na puissance. Il faut puissance ya Nzambe esala. Il faut miracle ya Nzambe esalama. Po batu bayeba ete ya solo Nzambe alobaka pamba te. Bible ekomama pamba te. Maloba wana ese manifeste na puissance. Yango na mutu na mutu. Akosimba esika oyo pasi eza kosala ye. Par la foi, toza kondima ete puissance ya Nzambe eko se manifeste na banzoto na biso, na bana na biso, na bandeko na biso, ata baza misika, loboko na Nzambe eza mosika te, eko touche bango, puissance wana ese manifeste, e banda ko travailler maintenant, moto na Nzambe banda ko sala, Saint-Esprit banda ko sala, au nom puissant de Jésus-Christ. Simba parti nyonso, senga puissance ya Nzambe, e banda ko se manifester, miracle ya Nzambe, e banda ko se manifester, au nom puissant de Jésus. Tobondeli tango nga za koyemba yo continuer na kosenga ete Nzambe a touché, Nzambe asala miracle na ye, au nom de Jésus-Christ. J'élève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Ma forteresse, c'est toi, Jésus. Mon bouclier, c'est toi, Seigneur. J'élève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Ma forteresse, c'est toi, Jésus. Mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Que ta puissance descend sur moi. L'onction divine comble mon cœur.
Que ta puissance descende sur moi. L'onction divine comble mon cœur. Bandako be la puissance na Nzambe. Ekita kati na yo. Ekita kati na bandeko na yo. Ekita esika nyonso malade ezali. Onction ya Nzambe bandana kosala. Car l'onction brise les jougs. Be la puissance ya Nzambe. Que ta puissance descende sur moi. L'onction divine comble mon cœur. Que ta puissance descende sur moi. L'onction divine comble mon cœur. Que ta puissance descende sur moi. L'onction divine comble mon cœur pour t'adorer, pour t'adorer, pour t'adorer, Seigneur Jésus, me voici pour toi, pour t'adorer, pour t'adorer, pour t'adorer, Seigneur Jésus, me voici pour toi. Oui, Seigneur Jésus, totomboli miso na biso la montagne, totaleli ba médecin, totaleli ba kisi, totaleli bato, lobiko ezate, yangwana moma oh Seigneur, totomboli miso na biso epai na yo. La Bible déclare, d'où me viendra le secours, d'où me viendra le miracle, d'où me viendra la guérison. Seigneur Jésus, c'est toi qui es la guérison. Tika puissance na yo et se manifester maintenant. Tika onction na yo et banda ko toucher, et banda ko agir, et banda ko délivrer, et banda ko guérir, et banda ko sauver. Présence na yo Seigneur, kati na bambota na biso, kati na bandaku na biso, kati na banzoto na biso, ndenge otushaki nzoto ya bokilo ya Pierre, banda ko toucher biso. Bible lobi tango tushaki ye atelemaki abandi ko servir yo. Tika ete na moment oyo obanda ko toucher afin que to telema to glorifier comme na yo, to servir yo. Seigneur Jésus, touche nos vies, touche nos corps, touche nos âmes, touche nos esprits. Aux Nzambe à miracle, aux Nzambe à guérison. On le bien été quiconque invoquera ton nom sera sauvé. Tu invoqué comme yo Yesu. Manifeste ta puissance. Bible lobina biso, car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance, en puissance, en puissance. Puissance na yo ekota, ekota na mikuwa, ekota na bantrai, ekota na mutu, ekota na mitema, ekota esika nyoso, ata bazana koma, bayoka puissance na yo, ebanda kwa agir. Saint-Esprit de Dieu, glorifie le nom de Jésus, au Père des miracles, au Père des miracles, guéris-nous Seigneur. Tozala mutako bonde na bisote, tozala mutako biki sa bisote, yangwana biso moko toye, epai na yo Seigneur Jésus. Oh Yahweh Nzambe na guérison, tika eto bandako biki sa, maladi o ezole lisabana na yo, paso ezo silate, bandana mutu kino na makolo, puissance na yo est traversée, moto na yo ekota, onction bandako sala, ma parti nyo se kufaki, ezonga na bomoy, douleur bandako
disparaître. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Tobeli puissance ya Nzambe et salakati na bombo inabiso dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Merci le roi des rois. Amen. Tozi Hébreux chapitre 1 verset 7. Hébreux chapitre 1 verset 7. La Bible déclare, de plus, il dit des anges, il fait de ses anges des esprits et de ses serviteurs une flamme de feu. Tobani kobela Nzambe na nguya asalaka ba ange na ye bazala ba esprit, mais biso ba serviteur ba servante na ye tozala ba flamme de feu. Yebisa Nzambe akomisa yo flamme de feu. Obanda kopela butu na moi malade kokasuko kota te. Oyo ezalaki na kati ezika yango moko. Nzambe akomisa bana na yo ba flamme de feu. Akomisa bandeko na yo ba flamme de feu. Ata babwaki malade bamona yango kozika ezokota te po yo komi moto. Tobondeli au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci le Seigneur des Seigneurs, l'unique et le véritable Dieu. Bible lobi na biso yo salaka ba ange na yo ba esprit, mais na ba serviteur na yo komisa bango ba flamme de feu. Yango na ngai pe naza kobondela na butu na lelo. Na sengi ete okomisa biso ba flamme de feu. To banda kopela banda na mutu kino na se. Bana na ngai ba flamme de feu. Mobali na ngai flamme de feu. Bandeko na ngai ba flamme de feu. Bokilo na ngai flamme de feu. Esika nyonso libota na ngai ezali. Ata wao bayebi yo te Seigneur. À cause de ton amour. Olobi ete crois au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé toi et ta famille. Naza kobondela. Ete bango nyonso bakoma ba flamme de feu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Moto na Nzambe koma bango. E koma kati na bango. Baba nakopela na moi tope na butu. Ata nyati maladi wana ezika. Ata ba beti flèche ya maladi ekota te. Ata ba eko envoûté salate. Na kombo na Yesu. Tokoma ba flamme de feu. Tope la butu na moi. Ba maladi ezalaki caché. Ezika la kati. Ba maladi ezalaki programmé. Eko kisamate. À cause de ton feu. Tokoma ba flamme de feu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus. Merci le roi du roi. Banda kosenga Nzambe merci. Na o nyonso asali po na biso na buto na lelo. Zala reconnaissant epai na Nzambe. Senga et merci au nom de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, papa, na sengi yo merci pour eto zali Nzambe malam. Na eko glorifier yo Seigneur, pour eto bikisi ngai, obikisi bana nanga, obikisi bandeko nanga, olongoli malade nyonso ezalaki kati na ndako nanga, olongoli malade nyonso ezalaki kati na nzoto nanga, olongoli malade nyonso ezalaki kati na bandeko nanga. Merci Jéhovah Rapha, na guérison totale. Merci Jéhovah Rapha, na miracle na yo. Merci Seigneur Jésus. Pour être yo komisi biso ba flamme de feu. Diable aza sous pouvoir te yako imposer biso malade. Merci Seigneur Jésus. Tika makila na yo et banako couvrir et sécuriser biso. Tous la protéger par le sang de Jésus. To kangi bandako na biso na makila na Yesu. To couvrir mabota na biso na makila na Yesu. Diable aza sous na accepter yako kota pe ko frapper biso na malade. Merci Seigneur Jésus pour la puissance. Yamakila na yo. Amen. Toji Bible la biso passage ya suka ezali Exode chapitre 15 verset 26. La Bible déclare, il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Car je suis l'Éternel qui te guérit. Parole de l'Éternel.
soki yo kotosa maloba na nzambe, soki yo kotambola na kobanga nzambe, soki yo koobserve makambo nyonso oyo nzambe alobi na yo, nzambe alobi akofrape yo te na maladi oyo ya baegyptien, maladi oyo bapayen babelaka, yo okobela yango te, maladi oyo babwakelaka bato, yo ekokota te soki okotambola na kobanga nzambe, mpo azali nzambe na yo oyo abikisaka yo. Nzambe apambola biso, tokutani lobi na kombo na Yesu. Bye bye. Chômage et quotidien.